S'il vous plaît, la couloir du balai, il y a VIP, s'il vous plaît. La couloir du balai, il y a VIP, ils ont saturé, trop saturé donc. Bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc Tozali Awa après hôtel Siko Tozali Nakata salle Ndebinomo Momona salle déjà essayé chauffer. Tozali koze la présent na biso fachi béton aya awa ndenge na bisaki bino que 5 minutes tokozala nakata London City Tozali déjà awa donc vraiment bozala calme. À partir de février, Bogoyoka Bisengo Bandi. Donc, président Nabiso Azali Goya, Kalate, donc pour Toyokaye, Makamunini Akoloba. Donc, vraiment, 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, Tozali Awa, Petokozala Awa, donc, c'est la présence de Toyoka, Makamunini Akoloba. Donc, restez connectés sur cluboriginal.com. 5 minutes avec César Ngadi. Merci. Au nom de mon épouse,
qui m'accompagnent, au nom de nos compatriotes restés au pays, je vous présente à vous, Congolais de la diaspora, à travers les Congolais du Royaume-Uni, ici réunis, tous nos vœux de réussite, de santé, de bonheur, de prospérité, de joie et de paix dans toutes nos familles. Avec votre permission, je vais, contrairement aux habitudes dans la diaspora, m'adresser à vous en lingala. Parce que j'estime que vous avez fait longtemps dans ce pays, vous avez perdu un petit peu la pratique du français et c'est Ngelitolo Banamama. Alors, je vais demander aux bien-aimés qui ont à côté d'eux des personnes qui ne comprennent pas le lingala de se dévouer à leur cause en jouant aux interprètes pour que mon message soit compris ce soir. Banamboka, Bana Londres, Yambotena Banda, Nalingi, Natonda Bino Botondi. Natonda Bino Botondi pour la mobilisation makasi au Bosali. Na ndenge boye belé, boyoka message, na yenango, pona bino. Ezali likambo oyo ezali kotambola mikolo oyo ezala na kati ya barezo ezala na kati ya peuple na biso kuna na Congo. Naza sûr que ti awa na diaspora manipulation wana ekomi likambo yango oyo nazali kobenga manipulation ezali oyo bozali koyoka mikolo oyo bazali koloba balkanisation ya Congo. Yambo te na ndimbola likambo yango nalingi nalapa seleka na miso na bino awa pe na miso ya Nzambe azali likolo koyoka biso. Tant que nakozala président de la République démocratique du Congo, il n'y aura même pas 1 centimètre de notre pays qui sera tant que nakozala président de la République démocratique du Congo, ata 1 centimètre carré ya mboka na biso kokende te. Wana ezali masolo ya bato oyo bazangi masolo ya kobeta. Tango biso tozalaka na opposition, tozalaka koéduquer peuple. Toyebisaka peuple que tango tokozwa bokonzi, tokotia ye liboso. Oh, na français tobengi le peuple d'abord. Biso tokosaki peuple te na makambo ya balkanisation. Boza na mémoire. Oyebi que il y a à peu près 20 ans,
mboka na biso ezalaka ya kokabwana. Gouvernement azaki na etendi na ye, RCD azaki na etendi na ye, na bitendi ya RCD d'ailleurs bitendi misusu ya mike mike ezalaka selon que bazalaki proche ya Rwanda to ya Uganda. MLC azalaki pe na oyo ye etendi ya Congo. Mais Congo ekabwana te, suka tokendaka dialogue makambo wana esila. Bongo mayele wana makanisi wana ya kokabola Congo euti wapi? Nani akosi bino boye? Botika koyoka makambo ya bolole oyo euti pa ya banguna bandoki oyo balingi baboma Congo. Likambo yango ezali boye. Il y a quelques mois, nasangisaki oyo tobengi au commandement ya armée na biso. Na banzi oyo batalaka bainfo ya Congo balandaki yango. Nasangisaka bango na bakonzi oyo ya MONUSCO, Mama Leila Zerugi ayaka pe na réunion wana. Nazwi mokano nalobi na prometaka peuple que makambo ya mobulu ya bitumba ya koboma bakongolais ekosila. Banda lelo yo chef d'état-major général nalingi koyoka te ke ozongi Kinshasa soki bitumba wana esili te. Kamata mapinga, kamata quartier général na yo kende kotia yango be na Beni. Na yoka ke bana mboka babandi kozwa moke ba territoire nyonso oyo esika banguna bazali. Tango tolobi yango banguna babandi kokoma koloba o voilà armée na biso ezoboma Kabila mutu aza na sima, Félix aza étiquette, yende aza koboma, alinga kabola Congo, makambo ebele. Tango sikoyo armée na biso abandi mosala na ye emonani, mosala elongo bami, ya ko anéantir, ko silisa. Makasi ya banguna nyonso wana. Langage est changé. Et comme nous sommes FARDC. FARDC wana obozakolo bake ya Kabila zotinda boma. FARDC wana obozakolo bake étiquette Félix azane eloko olobakuna te bokomi lelo FARDC. Mais beaucoup misa penza ya solo muto apesi ndingisa wana. Likambo ezali koboma mboka na biso. Boyokani ezali te kati na bakongolais. Koyinana na kokosela na makambo. Chaque fois que tokobanda ko raisonner ndenge wana tokoyokana te. Bakamati ba manipuler bana mboka Congo o baza musika na diaspora bakosi bango biloko ya lokuta ke biso tolingi toteka mboka. Mais soki toteki mboka wana bana toboti na bana na bango bakoya nsima bakoko na bakokoloko na biso bako vivre wapi? Biso tosala bitumba oyo pote un jour tolonga tokotisa démocratie na mboka na biso. Bakongolais nyonso bakoka kozonga na Congo basalela Congo mosala. Tosala bitumba oyo mpona kotrahir mboka te. Ba oyo bazali kobenga biso ba traître lelo. Lobi tango tozalaka ko combattre bango si bazalaka ko boma biso. Non, non et non, 3 fois non. Ce Congo-là que je dirige ne sera jamais, jamais du tout balkanisé. Est-ce que Boyebi
est-ce que boyebi que na ba ADF wana ADF obozoyoka oyo ezalaka c'est vrai au départ mouvement moko ougandais et banda kala tango Idi Amin tango batindi Idi Amin na exil camarade na ye maréchal Mobutu ayambaka ye avance na Congo abando préparer atakaka Uganda ba ADF wana bakola bakufa babota bakoma bakoko misusu échangeant nango et comment nango eloko moko boye baza ko utiliser yango soki na ebisi bino ke na kati wana même ba congolais bazali est-ce que bokondi mangai alors batika ko manipuler bato batika ko manipuler bana mboka bakosa bango que biso tozali ba complice ya ba rwandais ba complice ya ba ougandais poto boma mboka na biso ezali lokuta eloko wana ezali œuvre ya ba congolais bango moko ba congolais oyo ya mitema mabe ba congolais oyo tokosukisa complètement na mokolo ezali koya bakosa bino te bana mboka likambo ya Beni ezali likambo ya agression étrangère te ezali likambo ya likopa na désordre wana basalaka oyo ya bango baffaire basaka trafic ya baminéré basaka trafic ya baproduits agricoles lokwa bakakao donc ezali vraiment toute une organisation mafieuse eza na nsima ya eloko wana babengi ADF. Alors mokano oyo biso tozwaki ezalaki nini nayebisi chef d'état-major na biso ya armée nalobi sikoyo il faut kozongisa autorité à l'état na esika wana ti bato wana na koyoka ke basili bitumba esengeli esila te po dans le passé basalaka 2 fois FARDC basalaka 2 fois la même conquête mais erreur oyo eyaka kosalema ezalaki ke ntango bakimi banguna na bakimi FARDC bakanisi ke baganye bazonga esima ntango bazozonga ndenge wana bato wana baozonga susu bareocupe baposition wana mbalonga na lobi abuo pia likambo ya kotikela bango ata mwa tambuke eza te matrake bango ti suka alors likambo ya mibale ezali oyo eza na sud Kivu na oyo babengi ba haut plateau Minembwe Uvira Fizi nde esika makambo misusu ya mabe mazali kolekana mais miso na biso pe ekangami te kuna ezali bandeko na biso ba communauté nde bazalaki nano na matata ya kovanda kati na bango. D'un côté tozalaki na Banyamulenge, de l'autre bandeko na biso misusu ba bembe ba filero ba rega et tout ça. Alors sikoyo na kovanda na bango boyebi na mboka bato misusu ba préféraka kozala na bibwele na bango banyama na bango bamisusu ba préféré kozala na bilanga cohabitation wana nde ebota ba problème na ba problème wana eye kobota koyinana bandeko misusu baza koboya bandeko na biso Banyamulenge babi bozonga epa na bino na Rwanda menga nalingi naloba boye Banyamulenge bazali ba Congolais totika koyinana kati na biso oyoka ngai oyoka bato wana babanda des générations et des générations ezali lokola bino awa bovandi na mboka bapaya oyo ozwi nationalité
bakomi koboyela bino parce que bouta Afrique. Non. Eloko wana toboya yango. Alors, ngana bengaka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boy. Na lobi bino bozali koloba que baza kolakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka que l'Équateur to na Kasai bato bamemi mandoki babundisa ekolo. Donc bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya Mapinga bazali kolongwa na armée nationale bakende exil po baya koatake Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basala ndenge wana, alors wana bokopesa raison na batoyo batalakisaka bino misapi ke bozali ba Congolais te. Soki penza boza ba Congolais ya solo bolinga mboka, parce que na moninga moko na ba hôpitaux militaires tango nakendeki na Beni il y a quelques mois namoni ba blessé oyo baza ba Banyamulenge, ba blessé ya FARDC babundela ki ekolo azwi masasi pona ekolo. Alors soki lelo bokomi koya po bobalukela sikoyo ekolo wana tokoyokana na bino te, bovanda kimia. Armée, police, justice ezali wana pona moto nyonso na Congo. Soki bolingi bomisala ya bino justice, bolingi bomisala ya bino armée, tokoyoka na soki mokete. Nde message nga napesaki bango, naza certain ke bayoki message wana, yango nalingi naloba na bino, to linga baninga na biso lokola tomilingaka biso moko. Makila matangi mingi na Congo, ngonga ekoki totika makambo wana, totia Congo na biso na nzela oyo ya économie, na nzela oyo ya développement. Place ezali na Congo pona Congolais nyonso. Totika koyinana, totika kobomana. Voilà likambo yo na ingaki naloba na point oyo ya liboso. Le pona koyebisa bino que botika kolanda biloba loba. Balkanisation ezala plan nango, ezala action déjà ezali programmé na agenda ya Congo te. Congolais nyonso atambola na fierté na dignité, mboka na biso ezali ya biso eko changer eloko moko te. Alors yango wana natindi message na bandeko na biso oyo bazali na koyoka malamu te, oyo baza komimona makasi ya kosalaka ba manifestation, ya kofingaka, ya kobetaka bandeko na bango misu ba Congolais, ba mibengi ba combattant na lobi non. Non, combattant ya solo azali moto alukaka vérité pe abundelaka vérité. Biso tout ozaka ba combattant toluka vérité, tokundela vérité. Soki okomi kosala combat ya kolanda manipulation, olongwe combattant okomi combataba. Soki omibengi combattant alors que bazali ko manipuler yo, ozali kolanda makambo ya manipulation wana otiki kozala combattant okomi combataba. Po tabande babendaka ye na singa baza komema
likambo ya mibale mwana nga ya mibale etali likambo mpe naza koyoka balobi a sabotage ya action ya président. C'est vrai, bandeko na ngai bana mboka ezali ya solo que ndenge naza koloba na bino na kati na biso na famille na biso ya Congo bana nyonso ya Congo baza na motema malamu te. C'est vrai que na kati ya coalition oyo tosala bato nyonso bazali na motema pembe te. Bato nyonso balingi victoire ya peuple te. Wana eza ya solo. Kasi eloko ngai nakoki kolaka bino ezali que ngai nakomi na pouvoir wana na volonté ya peuple na ngai na nzambe oyo akela ngai. Nakomi na esika wana na volonté ya moto oyo nzambe akela te. Donc mission na ngai ekozala ya koservir d'abord mon peuple. Oyo nyonso akotelema na nzela na ngai. Surtout soki azali ministre oyo ngai nanomaki. Kombo na ye Bic Rouge. On a président du conseil ya gouvernement, conseil des ministres. Mikolo nyonso la communication personnelle nangai na zanga kakoyebisa ba ministre na bisote ko banda na premier ministre tina ministre Azuka nécessité ya kozala na bomoko na bolingo kati na biso na yebisaka bango bokanga matoi surtout bino bandeko na biso ya FCC na yebi ke ba signé ça bino ba papier ndenge koza wana na yebi ke ba signé ça bino ba papier na bino ba démission déjà c'est ça déjà signé so ko yebi a monter mais na lobi awa toye kosalela mboka awa tozali famille esengeli to simbana tokende elongo et jusqu'à maintenant nakoki kokosa te namona ata ministre moko te kobanda na ye moko premier ministre tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana mais nayebi po bayaka koyebisa ngai toyokana bayaka koyebisa nga bango moko que président tozali kosubir ba pression bato misusu kati na biso balingi tosalela o mosala te nalobi na bango nalobi etali bino oyo nga nalobi yango nde ekosalema oyo nga nakani yango nde ekokokisama Congolais apesi ngai mission sima ya mbula mitano Congolais akoya kotuna ngai nde bilan akotuna bino te yango wana nalobi oyo akolanda mibeko na nga ta préféra lando ya famille politique na ye kombo na ye bakomi kopesa biso ba intention oyo toza nango te balobi soki mbula moko ekoki président lokwa constitution elobi akodissoudre assemblée nationale menga nalobi soki na dissoudre assemblée nationale ça veut dire que crise ekoti na mboka donc nakoki kodissoudre assemblée nationale te
tant que crise ezalité. Mais soki opousse ngai na crise, soki nakomomona que mission nga na yeli na moto ya mboka ya kosalela peuple na ngai bokomi kobebisa yango suka nini dissolution. awa nangi naloba moto abangisa linga te, moto mpe abanga bokonzi na ngai te. Naye koboma batu te, naye kokanga te, naye kotia nde peuple na ngai azwa honneur, azwa dignité na ye oyo ebunga utakala. Oyo akolinga kosalisa ngai na mission wana azali le bienvenu na kotala te kauti famille politique nini. À partir du moment où akosalela peuple tokoyokana na ye. Yango wana boyokaki molobi yango awa d'ailleurs président UDPS alobi année 2020 ezali année ya action. Natamboli bamboka ebele na sensibiliser bato ebele bainvestisseurs comme badécideurs politiques. Lelo Congo ezongi na ba forum oya minene bomoni te na ye awa na Londres bona forum Invest in Africa. Forum wana Congo azali le seul pays francophone azali invité. Bakomi opesa biso motuya na mikolo mizali koya na mois de février tokoyamba secrétaire d'État américain M. Pompeo akotambola kaka na ba pays misato ya Afrique, Congo ya biso, Éthiopie na Sénégal. Batuni ba américain dina na yango nini balobi Ozali parmi les 3 pays oyo tozali komona eza na espoir ya développement. Donc jamais nakoki kolinga médaille na biso tokomi na tika ata moto moko te aya kosakana lisusu na Congo na bakongolais. Tozwi démarrage ya malamu na kosenga bana mboka nyonso basunga ngai totala ndenge nini ya kokende liboso. Ngai nalobi te ke bato nyonso baza ba fanatique na ngai. Nalobi te ke bato babetelaka kanga kaka maboko. Ba critique pe ezali les bienvenus. Mais à partir du moment où critique wana ezali constructive, ezali critique kaka ya koboma te, en tout cas na koyoka yango. Parce que nga na lingi Congo na biso ebonga. Tozali na mboka moko kitoko, mboka moko eza na bwanya, mboka moko eza na lokumu. Soki mboka wana etelemi lelo Afrika mobimba ekotelema, alors esengeli to pesa na tosimba na maboko to koka omema Congo na biso liboso. Pona kosukisa nako pesa message na bandeko na biso ba congolais ezala ya diaspora ezala o bazana mboka pona par rapport ya agissement na bango par rapport ya impatience o bazali ko afficher bana mboka. Ça ne fait que presque sikoyo 1 an le 24 janvier prochain que Popona Kingai nakamba mboka wana. Mboka wana boyebi eta nini nakutaki yango. Tosali biso na coalition na balie na biso ya coalition 7 mois. 7 mois il y a discussion pour former gouvernement. C'est la preuve que ce n'était pas 7 mois il y a un positionnement. Pour gouvernement il y a positionnement et qu'il y a non. Bisoto bandina nous na programme ya gouvernement. Tokosala la pays nini. Tokosala la compatriotes na biso nini. Programme et vous en nini. Ensuite banani tokobanda sikoyo ko
classé pour Bakoma ministre, to Kamana Bango et Longo. Donc ça a mis 7 mois. Ça ne fait que 4 mois à peu près que le gouvernement Nabiso est commis en service pour le peuple. Donc, Bomi Monisa est impatienté. Même na Bamboka Oyo, Baza, na démocratie et Oumela, Baza, na ba économie, la Bango et Fanda, ba chômeur, Bazanga Gate, ba toi pasi, Bazanga Gate, ba bola, Bazanga Gate. Tozali Kobunda, pour moi na Congo nyonso, moi nekolo nyonso ya Congo, akoka kozala malamu, nesika kozala. Mais eza eloko moko ekosalema du jour au lendemain te. Na yoka qui passe. Tant on a ça comme on a bato bazoleka na ba réseau. Bato baza ko sala jeu ya ba manipulateur au balingi Congo et Kabwana. Baza ko lobisa ba misusu na Tiluba po balakisa ke na bande kone ya Kasai baboye. Ezali kindoki. Ezali kindoki, ezali kozanga koyeba. Parce que ngai ndenge na lobaka ne bandeli. Nazali président ya bakasayen kakate. Nazali président ya bakongolais banso. Na ba oyo bavotaki nga, na ba oyo bavotaki mpona nga te. Donc na kolanda ba distraction wana te, ata ezali kosala passe. Na kosenga kaka na bino banso, bo sololaka entre bino, bo pesanaka espoir na makasi. Congo ya lelo ezali Congo moko eza kokambama na maboko ya sûr, na maboko ya bien. Ngonga ekobeta ane oyo ya action oyo bokomona ke makambo nga naza koyebisa bino ekosalema. C'est vrai que Congo ekobonga na mandat moko te, ekobonga na mandat mibale te, mais effort onga na ekosala eza ya kozongisa Congo na nzela oyo ya malamu, nzela oyo ya développement, nzela oyo ekosala ke bana na biso na bana ya bana na biso na bao bakolanda nsima bazala fier na biso, bapapa na bango bakoko na bango ke tosalelaka bango mosala ya malamu bakoka kokontinue. Voilà bana mboka mwa moke ya maloba nazaki na Voilà, merci beaucoup. Mais Waneza remarque Bosali et Eza ko faire partie et ko ça la partie à Makamoto. Bosala biloko bela rotindo. Ezali ko makasi. Ah ouais. Bolobi. Bakar ezali na Facebook, bosala biloko bela rotindo. Kambo ya douane. Ouais. Ya passeport. Likambo ya passeport. Boyebi binomoko ndenge tolobaki ndena lobaki na discours na ngai ya état de la nation. Ngai po na ngai congolais à double nationalité azalité. Po na ngai congolais ezali oyo abotama congolais. Oaza na famille na ye na Congo. Ata likakatano etindaki ye a changé nationalité, azwa nationalité ya bapaya akotikala se bongo congolais. Yango wana
tobandaki nano na makambo ya bavisa na banzi boyebi ke congolais d'origine nyonso oyo aza na nationalité étrangère akoki koya kozwa visa na ye na porte d'entrée ya Kinshasa o ya frontière nyonso me wana esili te. But final ezali ya kondima likambo oyo ya double nationalité parce que toyebi que bakongolais ebele penza oyo baza na diaspora baponaki au départ ya kokende libanda ya mboka te. Soki bakei libanda ya mboka c'est parce que baévénement esalemaki etindaki ke babima na mboka. Alors tokoki kowanga na bango te, bazali bana mboka baza na makila ya ekolo na biso. Donc likambo ya double nationalité tokotala yango na likambo ya Gopas pe tokotala yango kozala sur nayebi ke ezali kotungisa bino makasi kobanga te atanga moko oyo mpe etungisaka ngai. ezalaka na unité na yango moko kote wana toyeba kozala na bokebi likambo oyo ya victoire na biso ebandaka quelque part na Nairobi. Tosanganaki tosangisi makasi na mayele tolobi bandeko babwakisi biso tosimbana tokende elongo tokolonga Nzambe mpe asalaki tolongaki lelo kokamwani soki ekoti kati na biso ekosala pasi mingi. Voilà bana mboka batata bamama ilenge mwa maloba moke nazalaki nango ya koyebisa bino na pokwa ya lelo natombeli bino bozongi bolamu na bandako na bino bosala quand même attention na nzela botambolaka quand même en groupe de telle sorte que banguna ya Congo basala bino mabe te nalingi Nzambe abatela bino bozonga moko na moko malamu na bandako na bino tokomona na lisusu bino botiaka biso kaka na mabondeli na bino tosalelaka bino mosala po tozali d'abord baserviteur na bino oyo na lingala babengi bangamba na bino biso toye kosalela bino mosala lokola leitmotiv na biso etikela biso mokonzi na biso eloba c'est-à-dire le peuple d'abord.
Roms Event, Roms Event, Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.